Allez voir vos frères et sœurs à Beni. Comment ils souffrent. Et bien les policiers, vous allez voir. Maintenant, vous comprenez bien, vous êtes à Moukete. Tout le marché pour nous, Kanisa Makamboyo, Lumumba Salaki, pour nous, Mboka Oyo. Président, marche ces alliés interdite parce que la police, le gouverneur et la ville a zali à mesure à sécuriser. Marche, attends, la droit, c'est une loi, article et la loi. Il n'y a pas d'article. Personne n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Sa décision là de ne pas prendre acte, c'est illégal. Et nous avons écrit, nous avons dit aux policiers et au bourgmestre que Bangope va exécuter ordre illégal parce que tout le monde est là Bango. Alors, biso tout ça a droit à biso, mais Dieu est grand. Parce que nous avons marché. Vous avez marché, mais privé de certaines choses. Parce privé, surtout, il y a gerbe de fleurs. Voilà. Alors justement, pour terminer, couper court également, la fameuse question qui divise l'opinion. Il y a Beni Awa. Au petit message, aux visiteurs, aux rares, Congolais, surtout les leaders d'opinion, au matin à Beni. Il y a qui risque beaucoup de monde. Au sein de la conférence de presse, vous avez évoqué question à balkanisation, la manière où il est à la Kiango. Mais aujourd'hui, FRDC, ça c'est la question battu belé bazako reproché. FRDC ça c'est la victoire rebelle à Botolina Bastion Oyo bandeko ya ADF bazalaka nango a récupérer aucun message de félicitations de votre part au bazo reproché et puis journée à lelo pona bango et zalaki sous na raison ya kozalate d'autant plus qu'il y a déjà une victoire sur terrain. Non. Parallélisme on ozomona. Ndeko osali malamu na mutuna wana. Mutuna malamu. Non, FRDC. Mais tango yo toza koloba. Tant que tu as Mamadou Ndala, tant que tu as Général Baouma, tant que tu as Général Bunchamabe, tant que tu as Bino Bandekonabiso Bozana FRDC, ceux qui bomoni infiltré à Zanakati, Bola qui savait pas Yabana Yamboka. Et ça, comme ça, FRDC. Vous savez, donc en français, on dit que nous travaillons par exception. Nous travaillons par exception. Donc, exception, il y a des Moussala na Bango et FRDC. Ou les mon salaire n'angaï, à Kotambolé, à Kokende Beni, Kosala, tout ça, n'a pas le Batoba Kumisangai. FRDC à la Sokoto. Alors, que Ngai n'a la Sokoto pour battre la Mboka. Ngai Batoba, Pessingai, PTO, le président élu. Mon salaire n'angaï, Kokende, même Balobi, que Bakoboma, na Beni, na Kei Beni, na Fongolinzela, Batoba Landi, et c'est Sengo. Ndeko, you are journaliste, mon aîné. La zone de mission. Bengi sa mission. Tout le monde est Ituri. Soit Ituri. Oui, mais comment Ituri? Oui, mais comment il y a soudanologie? Oui, bien. Les Congolais. Est-ce que il y a soudanologie? Batu Sikoyo, Kuna na Ituri, Balabi, oh non, nous sommes d'origine soudanaise. Ok. Puis les banines, banilotiques, tous Sangana, tous la contre les Bantous. Est-ce que vous bien? Naïbisa qui pino na message n'a la nation. Bazako créer ba groupe. Bah créer Makambo Union sur la Kamona Sapo et Nielé. Il y a dit tout ça, ça procède, il y a balkanisation. Ok? Pour les misabiso, malembe, pour battre les lembe, ah, mais Congo Ngoussou, et là on y est. La mission est belle, c'est à Bozali. Le 17 janvier, vous avez ambiance. Vous allez pour ça, la République démocratique du Congo, précisément Awa. La Kinshasa, pas matin, les hommes vont célébrer journée commémorative pour la Makambo Etali. Nous avons la mission est belle, c'est à Bozali est belle. Awa, la marche était totalement interdite. On n'aura pas beaucoup de choses à dire. Marche est totalement interdite par le gouverneur de la ville, bien que la Mouka a commandé déjà l'être là, la nouvelle est là, pour que l'eau soit salam. Mais ma qui marche, voilà. Au moment où je suis en train de vous dire, la situation est tournée autrement, parce que Fayoulou, vers 4 h du matin, il y a déjà la Katia. Vivez l'image.
jusqu'à Nasuka parce que awa tokomi nde Faden House et sika oye bani Faden House ezali pa ya Martin Fayulu hôtel na ye et sika otovandi toza la commune ya Gombe et sika boza komona donc privé ya kosala marche privé de ses militants. Martin Fayulu est arrivé seul, escorté par la police. Même à niveau de la place échangère, il ne pouvait pas le faire. Donc nous sommes arrivés ici, comme vous le voyez, vous pouvez constater les alliés. S'il vous plaît. Je suis, tu ne me connais pas. Non, sois calme. Rabiclé. Oh, oui. Zoua. Soyez calme. Ça va pas besoin de ça. Commandant, commandant, pouvoir payer chacun. Oh, d'abord, oh, mais il est là, policier. C'est pas normal. Oh, mais il est Baza Roboto là. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est la police. Hein? T'as plus la nature, ça, c'est la police. Commandant. Oh. Commandant, vous pouvez rester là-bas. À quel amour Vous avez bébé. Sur l'instruction, il y a commandant des opérations où il y a instruit que bazong sa des motos et la police bazong qui va résoudre ça. tous les gens, nous allons arrêter, nous allons faire ça. Maman, on ici ça qui est voilà, nous allons faire ça.
Président, malgré yo, nous sommes arrivés pour retourner en Afaden House. Officiellement, je me répète, beaucoup qu'il est en bonne et forme. Mais malheureusement, le gouverneur de la ville n'a pas voulu mettre des dispositifs sécuritaires pour accompagner Bino na marche. Comme les Bino Peyango, commandant de la ville pas signifié Bino dans la mesure et au la yangote. Bino bo quitter sur terrain, aux alagi na messe après messe auquel aux oaba militants, aux agotambola na bango. Liboso la police qualifie à tout sali le rôle à bras de fer. Réaction nos amis na bras de fer au yokri. Mais ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent absolument pas la loi. Nous avons écrit au gouverneur. Comme les gouverneurs. Tu le dis que voilà, dans mon colo, il y a le 17, tu as la marche. Mais marche, on a déjà annoncé le 30 décembre, tant qu'on a solo là, il y a un peuple. Parce que message, il y a un peuple congolais. Tu solo li na fondation Lumumba. Tu solo li na bango, tu as 3 réunions na bango. Ndenge bango ba qui na messe na cathédrale Notre-Dame du Congo, Nini, ndenge bango ba déposer gerbe de fleurs tout la bango entre 10h30 et midi. Bongo biso siko biso beto sala ba messe ndenge biso ngana ko na Sainte Famille et puis na Pascal Tobandi marche. Yango no moneki to silisi Sainte Famille to na Pascal. Mais tant le gouverneur a commis biso. Alors que il ne saurait prendre acte. C'est juste ce qu'il a dit. Mais pourquoi? Parce que mon colo nezali mon colo ya célébrer nini héros national na biso. Mais biso to le binaye oui. Mais biso beto célébrer. To sali yo moni ata pancarte moko yo moni ata nini moko to memi banderole et loko moko te to tikaka à part bato ya IDPS ba ki ko tia drapeau na bango mais to tie kaka bando ya pembe to lobi que to ko déposer gerbe de fleurs to lobi na siko na gouverneur to komelié to lobi que lettre na yo ezali soutenu na aucun texte de loi yebisa biso article nini alors biso to zongi silio. Sur le pied de l'article 26. Si vous êtes sur le pied de l'article 28. Montomon côté nege constitution na biso lobby et que tout ça mon beko oyo ezali illégal. Sa décision là de ne pas prendre acte, c'est illégal. Et nous avons écrit, nous avons dit aux policiers et au bourgmestre que Bango P, Bameka ko exécuter ordre illégal parce que tout le monde la Bango. Alors biso tout ça na droit na biso. Bah, Bomoni, mais Dieu est grand. Parce que nous avons marché. Vous avez marché, mais privé de certaines choses. Parce privé, que surtout, il y a gerbe de fleurs. Voilà. Et là, privé, comme une pomme à tété. Mais nous avons marché avec 500 policiers qui nous ont accompagnés. Malheureusement, nous avons marché à 1 heure. Tant que nous avons dans cette famille, tu as commis à Pascal. Tu as commis à Pascal, tu as commis à Pascal, tu as commis à Bitabeona. Bon, parce que Nalinga qui était bras de fer. Ce n'est pas le bras de fer. Aujourd'hui, ça mon collègue a bras de fer. Mon collègue a Kanissa, Tango Papa Lumumba. Baboni.
Yé monta liboso baki makambo ya balkanisation. Yé siko so pesa biso combat na yé wana so pesa biso makasi. Pour tout le baké non yé azwa ki indépendance na ba kasavubu na obanyo so bazaki na yé. Mais biso siko toki ko tekali panda wana te. Yango wana bomoni ke na lobi ke non Brad fait des athées tokota mais lokola bango siko babi ke to marché ngai na mutuka bango na makolo na population mususu na makolo to ndimi yango justement ba marché bazo bengango récupération politique parce que na lettre bokomelaki gouverneur ezali nouvel élan o ezali okamba na mona mboka Adolphe Muzitu nde bakomaki mais side akomaki te président Martin Fayulu n'a pas écrit mais ozuli kambango ekomi ya yo olekana bande kwa nouvelle élan nani non elikamba boyebine to salaka te ndenge to salaka mbala mususu bolobi parti ya président Lisanga comme lettre mais na toko tangi lettre wana ba comme nini nouvelle là na ba parti nyonso yo voilà biso nous sozaki na sima mais ezali moto akokoma ba mususu akomaka parti mibale misato OK ba mususu kwaka moko donc ezali récupération te parce que na yebisi yo ke na pesa ki nini wana na le 30 décembre tango na lobaki na nation na lobaki boye que le 17 marche de deuil et d'indignation na lobaki deuil pour nini pour na bandeko bazo bomana Beni et puis pa mususu nzinga ya mboka marche indignation na ndenge bato ya mitema mabe oyo bazali na likunya bazali ko tala biloko mboka na biso balingi bango bazwango tolobi ke indignation pour bakabola mboka na biso te tolobi boye le 12 et le 13 février toko la conférence forum na l'intégrité territoriale ya Congo. Il y a des programmes. OK? Donc il n'y a pas de problème. Alors justement pour terminer, couper court également la fameuse question qui divise l'opinion. Yo utagi na Beni awa. Au petit message aux visiteurs aux rare Congolais surtout leader d'opinion au matina Beni wana. Yo qui risque beaucoup mina bandeko ba uti kozonga. Au sali conférence de presse vous avez évoqué question à balkanisation la manière où yo etalaki yango. Mais aujourd'hui FRDC, ça c'est la question battu belé baza ko reprocher. FRDC ça sali ba victoire rebelle à Botolina Bastion Oyo bandeko ya ADF bazalaka nango a récupérer yango. Aucun message de félicitations de votre part au bazo reprocher et puis journée à lelo pona bango ezalaki sous na raison ya kozalate d'autant plus qu'il y a déjà une victoire sur terrain. Parallélisme wana zomala. Ndeko osali malamu na mutuna wana. Mutuna malamu. Non, FRDC. Mais tango yo toza koloba tango tokumisaka Mamadou Ndala tango tokumisaka général Baouma tango tokumisaka général Bunja Mabe tango tolobi ke bino bandeko na biso boza na FRDC soki bomoni infiltré aza na kati bolakisa ye pa ya bana ya mboka et ça kokumisa FRDC. Vous savez donc en français on dit que nous travaillons par exception. Nous travaillons par exception. Donc exception inglo banini wana ezali mosala na bango ya FRDC. Oh, ezali mosala na ngai ya kotambola ya kokende Beni kosala boye tout ça na koluka te ke bato bakumisa ngai FRDC alati Sokoto alobi ke ngai nalati Sokoto pona ko batela mboka ngai bato bapesi ngai pete oyo président élu mosala na ngai kokende même balobi ke o bakoboma na Beni na kei Beni na fongoli nzela bato balandi eza esengo mais tozali na lokumu ya FRDC yango tolobi na bana ya mboka to batela ba FRDC na biso parce que moi na solo na policier wa ba policier balobi na ngai que voilà ndenge tozali tant to kotambola wa balobi bazwaka 30 000 francs bazoke lo côté ndenge bazali wa balembi na même mai ezate ba kotambola moi ba koki kotambola te ngai bino bon ngai pena kita parce que na sabino que ngai na kotambola na bino ba koki te donc likambo ezali et le kumu ya FRDC ndeko le message nangai na Assemblée nationale kende 2012 2013 2014 nalobaki boye na nini 2013 ndenge nini armée oyo et bengani M23 donc notre armée FRDC ndenge nini armée wana et ko silisa makambo ya Benité et ko silisa makambo ya SCT c'est qu'il y a une complicité. Bande qu'on a biso ba soda tous en a besoin na bango oyo ya ba congolais o bazo bunda pona mboka mais pas ba infiltré mais siko ba zu oyo ya mikonzi minene batie ba infiltré ce que commis mais olobi bazu nani Madina Bastion ya non ADF. Est-ce que c'est la première fois bazu Madina Yebisangai c'est la première fois on parle de 20 ans après comme 20 ans après dit maintenant Madina ndenge nazolanda bandeko
surtout ya Beni kuna balakisi bino bato na pas bakei kozwa bazwa est-ce que on les a mis en déroute nayebisaka bino boye Kabila aza na politique oyo babengaka stop and go Kabila na Tshisekedi ba osala politique wana pona kolalisa bana ya mboka soki bamoni ke bana mboka balobi ya Beni Fayulu ake na Beni ambongo ake na Beni ambongo alobi makama balkanisation bokundo wazi balkanisation banani nyoso balobi balkanisation kuna oyo alobi batu nyoso balkanisation tolobi ke balkanisation tolobi ngo kala to répétaka kaka balkanisation tolobi balkanisation siko babi ke bana ndenge bakino bana mai to doser c'est ce qu'on appelle stop. OK? Bah stopper, bah fongoli babike binobo replier. OK? C'est ça le problème. Il faut que total abatouana oyo bakweyi banguna bazali wapi? Oyo bazoki bazali wapi? Oyo bakimi wapi? Bato yo siko ya biso bazui Madina. Bon, na population tomona. Mais to beti maboko. Tobeti maboko biso tobeti maboko po tolobi ke malobo yo tolobi epesi bango bo bangi yango na balobaka na monoko mboka na biso na lingala soko moni ndo kifo la nini il faut belela to beleli tolobi mokili mobimba tout ça ko belela bolingi boteka Congo mais to si to moni maele na bino to zu molai na bino boko meka molai na biso te à part grande activité beaucoup organisé les 13 et 14 février on est à conférence nous no lobi za forum et salama projet Ninbozanango pour le moment, d'autant plus que les 24 déjà, les présidents sortants et entrants vont préparer les 24, hein, une année alternance. Mais Bisso, tout allez Banamboka, tout ça un programme. Programme na Bisso, et allez Komama. Tout ça qui n'est bandaka. Tout ça qui n'est bandaka, Sikoyo, Toré Bisabino Mokolo. Donc, il y a Simelali Mbandaka. Tout le monde a ban à sur Congo, tout le monde Mbandaka, tout le monde a pas émis sur Bourgogne, Malembe, programme est allé, Bande Konangaï. Bisso, Tozalite, Batou, Yobalala. Batou Bakanizaki, que non, tout le monde a faut, tout le monde a peuple congolais, Lamouka. Si on dit Lamouka, ce qu'on Lamouki, Téléma. Au Télémi, Tambola. Yango Toko Sala, Yango Pona Congo, Moto, Ako, Mboka na Bisso, Azalite. Programme, c'est que. Ndeko yo za journaliste monene bazo mona ba mission na yo bengi sa ba mission to kena Ituri soit Ituri oui makambo na Ituri oui bi makambo ya soudanologie oui bien les Congolais est-ce que oui makambo sur le cas ya soudanologie batu sikoyo kuna na Ituri balabi que oh non nous sommes d'origine soudanaise OK puis les banini banilotique to sangana to la contre les bantous est-ce que oui bien na yebisa ki bino na message na ngai ya nation baza ko créer ba groupe ba créer makambo nyonso ya kamona sapo enyele ya dini tout ça ça procède ya balkanisation OK pour ba lemisa biso malembe pour ba lembe ba ah mais Congo ngususu eloko nini etikali nango. Merci président. Merci Ndeko. Personnalité à Lamuka bazwaki quand même part na manifestation oyo entre autres tomoni Moko Azali nouvellement nommé conseiller stratégique président Lisanga Bunganga Mbote. Alors Namukuse au Tamboli na président Martin Fayulu bien que beaucoup qui ça la marche était interdit par force par la police pour police a exécuté kaka makambo gouverneur à Pesibango. Alors Toliyebi ba rumeur rebelle tambolaka tout autour ya ba marche. Ngai n'a assisté dans un point de vue mais j'aimerais quand même binomo pe sa point de vue est-ce qu'il y a eu des tirs à balles réelles? Est-ce qu'il y a eu des arrestations arbitraires? Est-ce que vous avez été brutalisé ou bien encadré bino comme le président l'a dit tout à l'heure? Na osepela mingi pona biso na moni pe ndeko Steve Kivata zawana. Yé moto a komaki mokanda na kombo na biso. Il peut aussi à la même occasion. Donc sika ya sabene mingi ndeko Kivata. Comme ça au moins. Une minute. Aboki ko pesa situation ndenge ezali. Mais pour Nabiso, avant que yé moto bakena ye ba mosu tout ça to moni makambo eleki na nzela. Et loko to sengi d'abord liboso ndeko na biso Lexus ndenge bakangi ye ba libéré ye. Aza pe moko te. Ba combattant nyonso oyo bakangi bango. Baza bana ya Congo. Batamboli pona kombo ya Congo. To sengi na bango po bo bakangi bango baza pe ba Congolais. Et ça biso passe po mindelo bazaki wana. Na bato ba Monisco tant bazo filmer ça biso passe ba Congolais bazo bunda po na Congo pe bande ko na bango ba Congolais bazo kanga bango
Et c'est au moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ba Congolais balobi ba tambola drapeau ndenge kwa komaki drapeau ya mboka ezala liboso oya biso RDC mais ba drapeau ya ba parti na biso ezate to la kisakeze loko ya mutu nyonso pona kombo ya Congo mais boboy ndoro ya makambo constitution lobi on ozolo bela gouverneur à ville Kinshasa non c'est-à-dire ezo sala pasi to yebi ndenge makambo ngo elekaka akozo azui mitindo azui pe kwena mboke kozala boy ezali tozoloba ke toza na démocratie bongo démocratie yango boke bana mboka baotambola pona mboka pe boboyi batambola pe batamboli pona mobulu te batamboli balobi mokolo ya Lumumba oyo Lumumba alobaka balkanisation oyo ke lelo tomoni bwikala pe bato musu baloba non Mobutu alobi non tel alobi non toyeba kengo bato nyonso balobi non tomona meme na 1+4 etelema biso ba tomona meme ba soda oyo benga bango ba fourmi oyo bandeko ya biso MLC bakende ti ko bunda na makama mutebusi c'est pour dire que makambo eza ya lelo te metango mona mboka a telemi pe parti ya coordonnateur ekomi mokanda pona ke to tambola bongo bino boye ba na mboka ba tambola mokolo ya kokanisa Lumumba peut être le déposer gerbe de fleurs alors soki pona gerbe de bon si tu as makambo mususu ke donc to lingi to tambola ko zandenge ne faut botambola na lima so ba pesi bino bazui acte pona koloba l'autorisation te et sengeli botambola parce que eza un avantage na bino soki bazui acte la police a la mise à votre disposition pona ko sécuriser bino au moment où bino boza ko marcher ba mususu pe baza ko marcher objectif na bango eza ba silisa biso ba ko silisa biso bosolo na politique officielle na Londres Belgique États-Unis France Allemagne et sika bozwami Kinshasa Bumbu Selembao tokomi na suka pona lelo pambate ndenge tolobi ezalaki le 17 janvier 2020 ezali jour oyo bomo mesano to célébraka commémoration ya ba héros national lelo ezaka Lumumba lobi ezalaki musée Laurent Désiré Kabila mais lelo nde bandeko ya nouvel élan na ba parti ezali allié la moka dans l'ensemble balingaki basa la marche lelo nde yango et salami marche ya lelo ndenge bomoni yango mais avec beaucoup de difficultés commentaires et bino moko bolandi tout ce qui s'est passé on cite ici que monsieur Lexis Légal a été arrêté nous allons entrer en contact avec le commissaire provincial de la police à ville à Kinshasa pour en savoir plus mais en dépit de cela on évoque aussi problème ya bagaz la Nazala que la police évoque qu'ils ont raison de disperser foule mais babeti bagaz lacrymogène arme létale je ne sais pas confirmer cela parce que je n'ai pas été témoin d'avoir une arme utilisée qui balle réelle ça je n'ai pas vu ça mais dans l'ensemble la marche et ça est tamboli ndenge kokaki penza ko tambola te pambate Martin Fayol azalaki dévié vers Pont Matete na esika ke yakende kotika chef de faire bazue na nzela ya poilu asali yango te to laksibino ba image journaliste d'investigation Israël Mutombo Roublin Bamba oza équipe ba champion talaka nde tolobaki mwana mayela banga te babakisa mutasika na classe zo ba ennemi na ye tableau moninga ne récréation to komi na Faden House place to silisi bomoni ba image Israël Mutombo depuis Faden House na commune ya Gombe pour le compte à la politique officielle merci Nabino Trésor Kalafay merci également apprécié Mouyoko pour le montage de ces images on se retrouve très prochainement pour un autre numéro.